kolala kolamuka eza bititite soko la muki na tongo pe sanza me merci netola e sanzola e kumisa e kwa zanza me malamu oya batela katombo laka moko te akokani na ye moko te asalaka lokola ye. Alors na tongo na lelo tozoki no pesa merci pa nzambe abateli biso tolamuki tozopema tolamuki toza en vie. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus, Alléluia. Les rois des rois, les rois des rois, les rois des rois, Jésus les rois des rois, Alléluia. Sois élevé, Jésus, sois élevé, Jésus, sois élevé, Alléluia. Sois élevé, tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de l'univers, depuis que tu as créé, personne d'autre ne peut créer comme toi. Nous te bénissons, te glorifions parce que toi tu es derrière ta parole, tu n'as jamais menti. Toi tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Et nous avons écouté cette parole, nous sommes venus avec tous nos problèmes. Tu nous as donné du repos, tu nous as bénis, tu nous as délivrés. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Nous nous prosternons devant ton trône, nous te levons, nous te glorifions, nous te sanctifions. Devant toi, il n'y a pas un Dieu comme toi. Après toi, il n'y aura personne. Tu es le narcisse de Saran, tu es le cèpe de Liban. Tu es celui qui s'est fait créer lui-même et tu n'as ni père ni mère. Tu es le début et la fin. Tu es Alpha, Oméga. Tu es Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Nous bénissons ton nom, nous te levons, te glorifions. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, sois élevé, sois glorifié, sois sanctifié. Le Dieu qui se manifeste et qui se révèle, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te glorifions. Dieu d'Abraham, sois élevé, sois glorifié pour cette journée. Tu es le Dieu qui nous bénit, tu es le Dieu qui se manifeste, tu es le Dieu qui est avec nous. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Merci Mingi na journal lelo parce que nous avons malamu. Alors, proverbe azalaka toujours occupé, azalaka toujours na bateau. Quand on a répondre, toujours continuer programme national et local là pour la habitude donc calamité na ko kota na kati matière biso na ko zongela ba oyo bazobenga te bazokomelanga na sima pona ko yebisa ba makambo ezokine nzambe azolokumu nzambe mobateli nzambe monetoli Nzambe na nguya kumisama na yo netolama na yo poza nzambe oza nzambe mobateli motomboli monetoli tongo na lelo to kumisio tongo na lelo to netoli yo poza nzambe malamu. Alors bato ebele babengi ngai bato ebele ba s'intéresser na message oyo elekaki lobi na petit déjeuner to lobelaki sur comment koyeba bandoki na kati ya communauté ba mama ebele babengi balobi mama ebele na poko na lelo to lobela sur dossier ya bato bazotika makama na ba toilette ba benda ba chasteté. En tout cas soki muto akoti na ndako na yo koyoke sonité soki ake na toilette abendi maite zongisa ya kino benda parce que zali envoûtement to lobaki pe lisusu soki muto aye na ndako na yo aza na droit ata moko te okota na chambre na yo ni ko keno vérifier garde robe na yo ni ko bongisa mbeto soki yo o invité te. Mutu moko pete aza na droit ya kokota na cuisine na yo kokeno fungola nzumbu kozwa biloko pe koloba be kosaka na kati ya biloko na yo. Soki yo ki mutu soni otiki ya salango
au BBC bana na ona vino momima parce que monde où ils allaient monde ba méchant monde où ils sont dirigé par les diables. D'ailleurs samedi goyo bolanda ngana mama bena très bien on parlerait bino na repesa bino ba révélation pourquoi diable azo s'acharner l'église. Pourquoi église lelo bando ki banganga ba to bisala mabe nyonso batoni l'église pour na nini na repesa bino révélation na dimanche samedi o. Alors tout le monde qui était au Keba na batulus tout bazoya. Alors ba maman belé surtout ba maman ba benginga bazo se plaindre que ba papa mingi bazo bo maman bala awa na poto bazo kende na Kinshasa toka kana ba ville poto awa mais bazo ke no zo bana o baza na ba âge bana na bango ya liboso. Alors maman mususu abenga bi papa est-ce que ba papa oyo bazala kana posa ko bima na bana na bango te lokwa ba kokite yango ba kozo ba camarade bana na bango. En tout cas wana ba papa oyo bazwaka bana na ba âge bana na bango nde bakoki ko répondre biso ezali question na tuni maman oyo abengaki atuni. Maman mususu abengi lui pasteur lobele la biso na likambo oyo koyamba batu na poto ekomi problème. Okoyamba ndeko auti Afrika ye oede ye po abwaka obwakisi ye soka bwaki azwi mikanda yo komi ennemi na ye. Pe lisusu eza na sorte mususu wa batu bazo kosa ke bazo ede yo babwakisi yo me bazo biso bwaka ba lettre so ba lettre zo ya koyamba ngo te bwaka nzoka na ba lettre wana yo zo bwaka ba référence no makamno nyo surtout ezali wana na kobenda muto uto ya poto sika matoi soko ekomi na poto yesika eza malamu ndeko komi biso nso bayambaki biso nso bayedaki biso mais c'est boye bato mitema mabe nde bazo diriger mboko nde baza na biso nde batoni na mboko. Alors salaka keba na document nyonso tout oyo l'état kotindela yo na mboko zali na France, Belgique, Hollande, Angleterre, Allemagne, Canada, Suisse, wapi ozali États-Unis, Australie, lettre tout eza important. Mutu moko ta kosa yo bwaka lettre, mutu moko kosote ke makambo etali yote lettre tout ozozwa eza important zala na fichier na yo moko bien na nini na yo na sac na yo moko bombango po bakoyi ko tu na yo lettre ya liboso yo kota na mboko yo mukola liboso yo kota lettre ya liboso batindela yo soki ezate moyo sala fresh clé mais ozala te moyo bandela dossier ezate do batela ba lettre no nyonso pe lisusu ezana bato ebele akoyamba yo abwakisi yo asalisi yo makambo azwi ba numéro na yo ba numéro ya dossier na yo tout et tout soki bobebani na ye abengi home office afundi yo abengi ofra to abengi place à immigration afundi yo. Alors tala na mboka oyo na banzi bato baza informé ba oyebisa bino mikolo utai koleka ba chinois baza kosala ndeni ba chinois bakota poto liboso baza kosala soki chinois moko akufi bakobomba corps oube bakati corps wana babwaki nazo conseil bino bosala ngote mais nazo pesa bino conseil botala ndenge makambo ya immigration etambolaka soki mutu ndeko na bango akufi babombi mukanda babombi corps parfois bakozwa corps wana batiango na chambre froide basali nyonso tu ezongi na bato na bango bakokunda na Chine to bakundi yango akobata babengisi ndeko na bango aza na Afrique aza na Chine bapesi mukanda ndeko na bango. C'est-à-dire chinois azali mayele koleka yo congolais. Chinois ayebi ko pesa mukande pa ndeko na ye. Chinois ayebi ko batela rôle ya immigration. Soki lelo bozoka o Brexit o Angleterre ebimi na kati ya Union européenne, banani babimisi biso. Ezali ba indien babimisi biso pona nini? Parce que baza jaloux contre ba polonais. Ba polonais ba yoko boto la misala na bango, ba polonais ba yoko tsala ba shop awa, yango bendie ba moni ba ko perdre business na bango, to sala tuto bi manero po ba polonais ba mekasu ko travailler te do, ba indie ba bateli business na bango, ba indie ba protéger business na bango. Mais biso ba congolais, ezaka ba congolais o ba sala ka bilante, ezaka ba congolais o azaka jaloux na ndeko na ye. Ako ede ndeko na pese mukanda lobi akofunda ndeko na ye ako ede ndeko na ye asalele makamusi mafundi epa ya l'état bakanga ndeko na ye esala maka na Congo. Alors pourquoi esala maka na Congo? Parce que bondoki ebandaka na likunya ba musicien ba yembango ebele
bondoki ebandaka na likunya. Et na kati ya 10 commandements, l'amour du prochain. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras aussi ton prochain. Soko aimé ndeko na yo prochain na yo, oko finga ete, oko kosele makambo te, oko critiquer ete, oko kende ko funde te po o souhaiter mabe na ye. Alors, mutu asalaka musala wana, ezana ngo mutu musute, ezali mutu na couper, mutu na kadia pemba. Jean 10, les voleurs ne viennent pour faire quoi? Égorger, détruire, voler et tuer. Ça dit, mutu nyonso tu azana droit a aider ndeko na ye. Mutu nyonso tu azana droit a yamba ndeko na ye. Mais comme komi yo yambaki mutu po boyokani te, okomi ko funda eti na immigration. Azaki na ndako na yo okanga ba papier na ye, okanga kombo na ye, ko biso ba o ba funda biso même na ba immigration. Ba kosela biso makam. L'état kutazo kama mais mutu makambo lo ba biso yebi bongo te. L'état yebi makambo na te mais mutu mususu a yebi opete. Kaka po aza jaloux, po aza na ba démon ezotindika bongo. Yango moni ba mama ba benga ba bi proverbe yo tika le seul pasteur ya diaspora ozo bela biso makambo nzambe na ndenge nini toko ko vivre na mboka oyo. Betela biso na nsete ba papa batika kindumba, ba papa batika okendo lingaka bana age na bango, ba papa batika ko sala makambo zo zanga tina, ba mama batika kwiti, ba mama pe balataka malamu. Pe lisusu bandeko o ba yambaka batu ko funda ka baninga eleki mingi. Nigérien ko funda ndeko nete. Camerounais a funda ndeko nete. Somalien a funda ndeko nete. Kaka Congo, tous les tantôt ba Congo, Royaume Congo, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, na Congo Angola. Et lisusu bandeko na biso à Brazzaville. Ngai na travailler mingi na Brazzaville. Na tanga même na Mariengwabi na sala droit na université Mariengwabi. Na face ya hôpital général. Na vanda na sala ba ministère na vanda na bato Brazzaville mingi. Mais na royo sabino le moko. Ezali ma be mingi olanda 2 mètres na bato Brazzaville. Boza ba le premier ya koluka nzambe, mais boyoka ka sonité ya koluka nganga, ya koluka tangudi, ya koluka binzinga, ya koluka makamona nyoso. Bible zoloba mbwa azana nzela, azana makolo 4 malanda nzela moko. Aussi longtemps boko pesa position na binote, boko souffraka, boko zaka na rond-point bino na bino, ya omoni bato belé oyo ya Brazzaville, bazana ba problème spirituel parce que balandaka nzela nzambe soloté. Bazara sincérité. Alors, biloko wana na sungi parce que na vanda na se santaranga mo na Brazzaville parce que na vanda na plateau de 15 ans, na vanda na Mongali, na vanda na nini na Bax, na Bakongo. Donc eza ba place où na vanda na kola wana. Donc na yebi Brazzaville très bien, na vanda pe na poto. Donc na zo sabino makambo nga na yebi. Alors, ceux qui vont changer, ceux qui vont embêter, et vous n'allez pas visiter parce que vous avez sincérité. Alors, attention, ceux qui vont yambio et simbité, et puis moutounion surtout oyo yo yambi. Vous obligez que ceux qui ont été fois sont là yo. Biso étant que va pasteur, to yamba bat, to komela bat ma lettre, to tia ma caché, pour baso ba mikanda na mboko. Ngako na pesa na ba photocopie ya passeport na ngai po ba tumusu ba so mikanda. Mais mutu wana so zu mukanda longo na église. Ezali te pona komela ki lettre nde atikali libela na nga non. Aza libre opona. Et c'est là OK. So aza ba démon ya ko a senti que pas na so prière à solo ezali na bo empêcher ya kindete. Et pour combien ennemi na ngate ba tout o baza na Manchester ba leka na église na so la moisson mondiale o ba longwa santo so na samba ibaye. Kaka po akimi moto a prier pour aller au tika indolité bakenda na kangela ta mutu mokanda te to kuta na to sekaka to sololaka soki nga nazana mutuka na kotika e so pena na mutuka te na otambola makolo meminga akotika nga to tika la famille parce nga na perdante. Alors lelo oyo makambo ne zo sala mingi na ba foyer na ba ndaku na ba famille abatu na ba makambo belé ezo salama. Alors ezali mawa mingi na bana na nzambe soki bozo yeba biloko wana te. Alors futo keba na ndenge ni tozo tambola la tozo ya na petit déjeuner tozo ko fongola bino misu tozo ko loba makambo oyo ntungisa bino. Par exemple bato bele ba benga ba li passer biso yeba gite to kanisa ka ke soki mutu akoti na toilette
asali grand besoin atiki bongo eza hasard abosanaki me yo kofungola biso ke non photo zongela evma akende ko flasher po atiki likama eza mvutuma na possibilité za bongo bomona kate batu ba musicien batu basimba kisi oyo bamona ke azolia wese oyo bamona ete akenda kakolia wese parce que na kati ya biloko wana nde Satan asala. Alors mutu nyonso tu oyo azosala ba bêtise ndenge wana aye na ndako epa yo zali a flasher maite aye koluka aye kosala mabe koyoke sonité avec respect yebse papa otiki likama zonga na toilette kuna flasher mai et okuter le remonter soki yo yoki soni ya oyoko sonité ya sali biloko na beti biloko na kei na sima nango komona ba conséquences. Alors eloko monene ezali kopesa bo moino e panzambe kotala mutuni otambola na ye mutuni akoyeba secret na yo parce que lelo oyo bato belé baanite ya mabe balingi kobonga mutute kobetela mutu lisolo ya vie na yo te parce que mutu wana so kobetela lisolo ya vie kaka ye wana akodétruire yo lelo toloba ngo pe lisusu pourquoi lelo comme na ba invitation na uti zo invitation mon awa invitation mo ezali awa na kati invitation na ba komi tolingi mutu to aya na cadeau aya na mwana espèce pour la ni ba komoluka ba cadeau en espèce parce que tala kindoki na miti ya mabe mutu azaka na poto mutu abali kende na monde ya ba nigérien kende na monde ya ba anglais ya ba ndibu ya ba nini omona nde bazo honorer mariage bible zo ba que le mariage soit honoré par tous mais na milieu la so ba congolais omona mutu azo bala ba ke tala enveloppe batie na kati tala sachet bakangi tala carton monene okuta ba papier hygiénique na ba papier hygiénique ba misusu kutu ba komi kozwa même na kati enveloppe atie mikwa aliaki atie mikwa aye kopesa mutu abali est-ce que honorer ye to la keli mabe yango siko bato ba komi na ba clair en tout cas na mariage na biso yela biso ya kokauka to boyo yela biso carton monene o mema carton monene papa mutu akefungola boy mikwa mutu akefungola boy ba papier hygiénique do elaxi na communauté na biso toza na ba problème kindokeza makasi mutema mabeza makasi fo bato bakuta na nzambe bato ebele bazo impressionner biso te po bakende bakende église lelo essayer ba nango église ekomi esika oyo Satan avandisi maseke na ye pona kosala ba aventure na ye la plupart ba sorcier ya bato bazo hotel sa bato misapi ya bato bazo hotel sa bato ba aventure lelo baza ba pasteur ba apôtre ba évangéliste ba prophète donc le fait ozo yebisa bato kende ensemble ezo bangisa na bato te po lelo bandoki tu bakoma na bango na église lelo bandoki tu bakoma na ba pasteur donc biso bana na nzambe to luka nzambe toza bomoko tolongwe libanda toye étranger diaspora boyo kaka diaspora mo wane uti na ba juif premier diaspora ezali diaspora juif ba juif o ba bimi ba libanda bakoma ki famille basanganaki bazalaki ka kolobela likamoko koma kozonga na Jérusalem koma kotonga ba mira Jérusalem mais abiso diaspora awa et koma ba guerre ba conflit l'église et kaboli au lieu sangse kaboli pe lisusu bato belé ba poni besika mabe besika ba passer ba ntior ya ba manipulateur ya momoni bo se retrouver aux avons que l'église chaque jour qui na lifeu donc na kolala kola mukalelo to petit déjeuner lelo keba mutuni nozo yamba mutuni nozo pese dossier na yo ko boa kata lettre moko te ya immigration batelango pour un jour et ko salisa yo. Et ce qui m'a dit que zala reconnaissant nae, zala reconnaissante kabwane na malembe pour en tout cas ayamba kiyo olale panae olia o utiliser mai o utiliser courant zala reconnaissant kozala reconnaissant et ali sumuté kozala reconnaissant et zali bo umuté kozala reconnaissant et la kaka oza civilisé yambai zala bien ngai na Manchester pour na bimsanda Moutayambanga frère nanga Titi Blondi ti lelo tozaka bien naye soki na moni na zaka ne sengo na vanda 6 mois epa na ye na futa maite na futa courante a pesanga chambre na futa te loko te tinda kuna nge bimaki to tika na relation malamu chaque fois na lekaka to mona naka chaque fois ya leka epa nanga ezaka ba retrouvailles
Lelo ça fait plus de ceux qui 13 ans, ceux 14 ans, nenga yamba nga apona ko bimsanda lena utaralon. C'est-à-dire mutuno surtout à yamba yo azali très important dans la vie parce que nga na vanda 6 mois, mais ça ba msu ba vanda 2 ans, 3 ans, 4 ans même. Ba msu peut-être là ka mukolomoko mais yamba ki yo. Mukolomoko wana hôtel ezali ya moins cher, ezali 40-50 livres. Ko lia so bakina ko lia comme 100 livres. Mais yo lia ki o melaki même mutuana za mabe kanisa mikolo yo ayambaki yo. Soki tozo kanisa malamu mutu asala yo, malamu ya mutuana ekouvraka mabe. Yo za malamu mingi ku kanisa malamu. Kolala kolamukeza activité nzambe abatela moko na moko toyeba place ni ko tia makolo. Mutu ni ko soloane ko coopérer na ye, pe mutu ni ko soloane te. Merci pour la journée lelo et la journée mo béni. Nzambe nanga za na bino. Abattre la bino, botambola malam, bo continue ko landa Sentinelle TV, pe bato oyo balakaki, bozo mona déjà ba image ya caméra oyo eza très sophistiqué, ezali kitoko, bozo mona son éclairage makamto eza bien parce que ndeko na biso la kwanzila a yokaki mbela etikali ba oyo balakaki eza malam to za ba caméra ou même mibale même ça to ezala bien pour na musala biso ekeli bozo senga biso misala. Mais bon, soutenir un peu Moussa les bien. Merci. Nous avons pas mon habit.